Batumbi kuluna moko na matadiki bala po désordre lekaki papa na ye bongo guto abimi alobi no na prometaki moko na nga so akonte mobulu akokufa mabela bakoko kolia ye. À suivre dans cette émission. Les seuls rescapés ya trio d'Asufa Caporal Murumba awuti bongo kotika biso akufi lelo na kankokolo epesi pasi to na détail kaka na émission ya lelo. Marche ya ba médecin ba revendiquer ba droit na bango esuki bongo mabe masasi ebetami ya kosakana te ba médecin mususu bazwi ba balle ba ke bongo na hôpital pour na kosoigner nyonso wana po ba ndeko revendiquer ba droit na bango. Batu bazwa ba $21,000. Batu bazo soigner batu. Bazo bikisa ba vie ya batu. Poto futa bango $450. $450 pour futa bango. Oh, bazo soigner ba vie. Babeti masasi nzambe. Ba médecin va réclamer les détails dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka mpona tosolola makambo ozoleka bongo na communauté na biso africaine et en général particulièrement communauté na biso ya batu ya mangala kaka ndenge bolandi na sommaire tolobi wana ke moko to sel rescapé ya batrio d'Asufa Caporal Murumba awuti ngo kotika biso lelo akufi na kankokolo. Kankokolo ata baso bo hôpital ya kankokolo akufi na hôpital ya kankokolo te kasi akufi bongo na ndako akufi na ndako ndenge nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Toyebi ki ya salaki bongo 34 libanda salaki na Côte d'Ivoire na Abidjan. Gouverneur apesa ki mbongo po baya na ye awa na lisungi ya chaka Kongo ma kufi ndenge nini artiste en danger elandela kito elandela kite yango wana toko développer yango na émission oyo kasi ya liboso toko ba pesu su makambe bakuluna oyo epesi pasi bandeko ezopesa mbutu ebebisi bongo non seulement mboka ngumba Kinshasa mais République démocratique mobimba. Tauté komona kuluna oyo ba betaki masasi epa ya policier moko alingaki attaquer policier a dévancé à sa chef de défense a beti masasi pa bo ba été menali kolo moi ça dit ki professionnalisme to pesi longoda na policier wana tauté komona pesu na ba image kota na réseaux sociaux na bandal quelque part na bandal kuluna moko ba bien très bien yé musana ye a tugisaka bana ya quartier wana dernièrement Fimo apes témoignage bateke lichette moko na mutu musuna kingo apes sa téléphone ba jouer téléphone epesi pasi wana Kinshasa kasi soki tokoyi na matadi naloba ezali longonia to ndenge nini papa ye moko pe papa awangani mwana ye teke mwana ye kuluna papa ba bomi kuluna moko ba tumbiye pe ko tumba ndenge bokola na bilisi ko reportage ba tumbiye papa lobi oyo mwana ye ya 5e enfant na ye apekisa ye bakanga ba lemba kutu ndeko na bango azali na poto ya na poto atinda kabilo ko na Allemagne euta Allemagne yaka batekaka mais ya de kotika kikuluma te ezali koloka to ndenge nini baleki na ye kami baze kolela mais papa alobi yango ti asilisi landa reportage ndenge papa azoko ndima ke mwana ya kuluna pekisa et puis papa prometaki ye o mabele ya bankoko soko continuer okokufa to landa reportage wana ebongo to zonga susu makambu ya kuluna oyo toloba tolemba tote komona dernièrement awa comment est-ce que kuluna ndengaki bongo attaquer policier oya komi héros a maîtriser kuluna wana beti masasi na likolo abandi kokima kasi po ano kima kita fa beto masasi epesi pasi esuki wana te toke susu na matadi kibala ba bomine bozo mona wana kuluna o batumbie po aldekisaki na bana quartier ko sakana te lisu na bandal pe to ki susu basango
mfimo ka témoigner kaka ye kuluna wana ataki machette na mutu na kingo abotola ye telefone epesi pasi eloko epesi biso esengo po papa ya kuluna ye moko ye wana na Kinshasa témoigner ke mwana na ye azali 5e apekisaki makambo wana aprometaki mwana bakangaki na bimisio bakangi na bimisio soki kontin bala oyo okokufa balobaka monoko ya mokolo elumbaka solo bemisaka makambo ya malamu ndenge papa prometaki ye liwa aprevenaki ekomeli trio d'Asufa oyo ekenda nsango bazalaki bongo Caporal Murumba bazalaki Danga na Abula Ngando oyo baningisa à l'époque bazalaki biso bana mike baseri ya OZRT Office zaïrois de radiodiffusion pe de télévision bandai ko agrimenter biso basaisa ya l'époque baesobe de l'époque baagrimenta biso epesa esengo mibale na bango Danga na Abula Ngando bakufa bongo na Afrique de l'Ouest je crois na Ghana to na Guinée quelque chose comme ça bakufa ti lelo bilembe na bango ezonga kate mais dernièrement to ite komona moto moko abimi so na bandundu ono ngai nde Danga Caporal Danga na yebizo nani mais bato basana na ye baboye yango to soki temps ya kobeta lisolo na Chaka Congo pona liwa ya Caporal Mulumba. Caporal Mulumba, c'est le seul rescapé. Il y a groupe trio d'Asufa. Il a pratiquement passé 34 ans en Liban, précisément en Côte d'Ivoire, dans Abidjan. Moi, difficulté parce que Kuna na lisungi à chaque Congo artiste en danger à Bundaki, gouverneur à chaque moyen en jet pour ba azonga tanga zonga ki il y a eu même des moyens de financement pour la logement na ye ba futa ki garantie et puis garantie ba lobby si la ki un peu aussi là wana i Chaka Congo esa ki ya ke ofana homme de vierre mo quelque part famille boya ki ba bi na niveau na ye artiste ko ofana homme de vierre te consort ba lobby ki pèse na nsele aboya ki finalement famille et parce que Kingasani quelque chose comme ça et à notre grande surprise à loin Kingasani aya kisoki na Kankokolo na tongo ya lelo 3 ou 4 heures du matin abi akufi alobi bozotala na ba journaux partout na ba réseaux sociaux akufi na hôpital ya Kankokolo mais akufi na hôpital ya Kankokolo te akufi na ndaku ce n'est pas quelque chose à cacher comme Caporal Murumba azalaki bongo na maladie ya prostate et que prostate pour opérer yango aussi la kanango mais faute de moyens négligence de ça qui est un grand artiste icône ya théâtre na biso populaire à Koufanga Boyepi Nandako et Pessi Passi à Kosakanate. Je vous rappelle que après avoir passé 34 ans dans Liban, dans Mbok, en Abidjan, et le caporal Mulumba avait regagné le pays et la terre de nos ancêtres. C'était le 27 décembre 2000, je crois. Ça fait 2 ans qu'il est rentré et puis c'était chez le Malamouté à Koufi. Pessi Passi. Il y a eu discute bon au gouverneur après ça qui famille mona quitté famille mona qui on ne sait pas ndenge ba kisaka tout Chaka Congo tout sola qui na Chaka Congo tout tuna qui a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que lui s'était retiré à tika qui ma kambouane et pas moi na mboka fondation to kanisa JP Masamba zo qui makambe par après à Koufi Bokolanda interview à JP Masamba Bokolanda pe interview il y a Chaka Congo suivez ça et nous allons vous retrouver juste à la fin pour le qui bongo daki spécial artiste na biso akufi Caporal Murumba vrai combo na ye ezali bongo Sita Tombe Joseph babenga mingi Joseph Sita mais ayeba ina combo ya Caporal Murumba j'insiste que il était le seul rescapé à trio d'Asufa obarobi na biso même monde caneto à l'aise caneto à l'aise, il n'est plus là, il est parti à Koufi. Tout là, on a plutôt reportage au Toussaint Libino, reçu au Toussaint Libino en ce qui concerne Caporal Murumba. Suivez. Oui, à Koufi, il va à 3 h du matin. Comment ça se passe? Il était malade, il tourne. Bon, Caporal Murumba, depuis Abidjan, il était malade. Alors, vraiment, je me suis battu pour repartir à Kinshasa, pour le gouverneur de Kinshasa, Papa Chatingo Bila, à son akibiso pour la décoration Zonga. Tant que Zongi, il y avait un problème.
mais c'est gentil n'ingobila bisala mbongo pona accueil na isa kuvanda mais c'est donc babisala kimbongo ebimaki bazoyaki ntango na kitambo ntango ozenda kitambo le garantie esilaka ta garantie esili nayebisi Murumba caporal esi okende vuya momo ezali te te kende kovanda nanu na homme de VR oyo en face à RTNC je crois que nous avons la place à voir tout et parce qu'on bien mais la famille à Murumba boyaki babi kende ko fanda jamais na homme de VR na même ndeko na bango esika okinazo côté wa bano baki babimai ti jusque là nana mwazo kabe Murumba te la famille m'a diabolisé qu'il a bien bongo na ye ngana mais parce que bongo est-ce que vous devez voir bien éviter dire il y a des associations lakini sasa sio kumi wandi wa wafu finga muyibi wandi ba wanda ba récupérer qui wana somozo wa information binga JP Masamba fondation tokanisa pour récupérer citation. Donc Caporal Murumba kufina maboko ya fondation tokanisa JP Masamba. Non, c'est quoi le problème? C'est moi qui a tout fait pour papa la Bissazon à Kinshasa. J'avais eu un grand médecin, papa Iboma. Après ça, qu'il y a un Kinkole. N'a pas des instruments. Il y avait déjà un sponsor derrière ça. Mais, ma boy, pour faire la Kinkole, on a ça l'année. Mon taboy naï. Aboy, baba, faire ça dans la tana, c'est au vent des années, baboy na bango. Moi, je ne peux rien faire. Maintenant, sur la société Kinshasa, on va dire, il faut faire un moyibi. Mais dans tout ce que j'ai fait quand personne n'avait fait ça. Non, courage, nous t'encourageons de ce que tu fais chaque Congo. Alors, nous profitons sur l'occasion chaque Congo pour nous retourner parce que yo, vous allez artistes en danger. Caporal Murumba, qui est le seul rescapé il y a un trio d'Asoufa, Obakufa, na West Afrique. Est-ce que bakora na bango sala rapatrié to e kozonga ba susute bunga na randengo siko ezala na Guinée ko na crise ali caporal nani abulangando komana abulangana komanda caporal abulangando madanga na komanda danga bango na tisi wana kuna mais pour votre information il y a un monsieur qui s'est fait passer abulangando na bandundu amola kombo na kwa Murumba akufa banaka kunde na Guinée ko na kai oto mwana na kikwiti abaki ngai na kufa teza yete le côté c'est menteur, c'est un escroc. Merci beaucoup Chaka Congo. Vous étiez au micro des radios. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Bakisa, toujours regretté attitude de Bakonzi na Bisamboka. Depuis le 8 août, papa fracassé la Koufa, le corps se trouve encore à la morgue par manque de moyens. Depuis le 8 août, vraiment c'est très triste. Vraiment, comment va causer la mission parce que papa là, malgré tout, on pourrait lui honorer. C'était le premier drummer à venir en Afrique en jazz. Donc c'est bien, mais le corps, jusqu'aujourd'hui, ils sont morts. Voilà, je crois que Kishaka Congo n'a expliqué ma cambu ya Caporal Murumba. Alobi ya salagi no surtout pour l'accord ezonga na Kinshasa, pardon, pour na Caporal Murumba azonga Kinshasa, azonga Kinshasa comme la Kinshasa. Boyoki ndenga alobi na saki ba moyen to apesa écoute sponsor qui fa na Kinko la ligne na été famille soki makambo même. Alobi to tuna makambo wana epai ya fondation to kanisa JP Masamba. To soleil pona JP Masamba pour to benga kie boyo kamakambo oyo JP Masamba alobi concernant mort to liwa ya Caporal Murumba. Suivez. Voilà bandeko to jusika voilà mboka JP Masamba fondation to kanisa alobi Caporal akufi na maboko na ye a expliqué biso ce qui s'est passé. Mbote na yo fondation to kanisa mwana mboka JP Masamba. Oui, mbote ndeko na biso Piton Pelende. Voilà, expliquez biso liwa Caporal ezandenge nini, qu'est-ce qui s'est passé banda bote Côte d'Ivoire ye yo karina problème sika kuvanda qu'est-ce qui se passe au juste et puis au kufa ndenge nini. Merci même de la biso ndeko au Côte d'Ivoire sur yebi dans la Congo à Kinshasa yebi mo la négligence côté santé de Salamaki alors ndeko comme au kana loin de kitambo pesa chaki pour de paiement avec
Oui, mais tant que le sujet malongate, tosolna ndeko Shaka Congo azali moko ya bato ya bundaki mpona ndeko azonga na Kinshasa alobi gouverneur apesaki mbongo baswa falaki bafutelaki mbongo na kikambo et puis par après batindaki akelefana homme de vieillard aboyaki bapesi ye place na Kinkole abova na Kinkole et puis yo obotolaki ye na maboko ya Shaka Congo. Comment ça se passe là? Bon, oyo eza nécessaire nga olobaka na kote bosembo ezalaki peut-être négligence ndeko ezalaki négligence ya suivi ezalaki mpenza malonga te parce que même ça batika na kitambo même batika na waso suivi ezalaki solide ndeko nga basikome te donc ndeko asikome mpona suivi ezalaki vraiment malonga ta moke te wana wana koloba no comme oyo nazwi témoignage mpe na famille na bango. Oui, témoignage maintenant Ok, ça va, merci pour l'information. Parce que pour toutes les questions pour nous, après suivre la quitter, mais ndeko Shaka Congo a déclaré que le gouverneur a pensé qu'il mbongo pour avoir soin na ye, mais mbongo a porté disparu. Yo ba habito tuna yo ba habito na chef masamba ye makambo wana. Oza fondation to kanisa oui caporal azalaki moko azaki rescapé ya trio ya Sufa danga na l'autre la mais to mona ki vidéo moko ezalaki awa ke ndeko moko na banga bimaki na bandu akufa te akoma osa ki sentinelle eza ya soto ya lokuta. Voilà. Makambango ya bartiste za rabu. Ce qui me dit, ça pose toujours des problèmes. Bah, qu'ils ont mis sous, finalement, on ne comprend pas. Maladie de la prostate, va couper la mouche shooté. Ce qui, je crois, artiste comédien abisso, à ce qui va soin approprié à l'engaki kokufate. Et puis, toujours qu'on insistait dans le ministère de la culture. Le ministère de la culture, ça va ma musique qui eza nyonso. O qui commence que chaque Congo là. Fracassé, premier drummer, Oya Beta a Koufi et Bembeza la morgue, bientôt 1 mois, à se occuper. Pour Yebana quitter, tu peux aller moutou à Kalanengin, t'occuper, t'okunda fracassé, et pour ça la bien, papa na biso, la koko na biso, a kunda ma peine à honneur, n'engma de konsuba à kundama. Ministre de la Culture, Alan de la Makambouana. Atia, Penda, Maboko, Misu na Sokoda, pour artiste nyos tout a bénéficié de l'œuvre naïe. Na bamboka msusu bamboka biso fandi o toujours d'Afrique du Sud soki mu salika pièce moko œuvre moko il faut somba lupangu il faut abonga sa prochaine tour mais pourquoi est-ce que chez nous ça ne peut pas être comme ça ils ont fait ça passe l'artiste va kufaka bena boui et ça la mala mingi te bandeko to comme nous sommes suka to ekra poto so na bino à ce qui concerne liwa ya icon nabiso papa nabiso koko nabiso caporal Murumba ozaki bongo c'est le rescapé, il y a des trios d'Asufa, Oyo, Basalaki Danga, Aburangando, Naye Caporal Murumba. Vous savez, Abulangando, Soki, on somba, Ngubu, Soki, Ezalite, Soki, c'est un comment, hein, on a vu Sobana Miki, Soki, Nzombo, Soki, Soki Nini, l'hippopotame. Mwambeli bois, motema duku, mou jalousie, ozolo odora, bokomia, misofoli, matoi kanda po aleite, you, bangoana, les trios d'Asufa. Ouabina rappelle Kaneto, allez, Kaneto, bokomia, donc, c'est la rescapé à Tikalaki, Zalaki, Bongo, Caporal Murumba, à Otikotika Biso, à Koufi. Vous voyez comment on a de là qui
Sita Tombe Joseph. Benga mingi Joseph Sita. Il est parti à Koufibongo na Kankokolo. Kankokolo na hôpital Kankokolo te mais pas un déconnaï pour moyen ba soin et ça l'a quitté. Kaka na émission oh total c'est que le sous makambo ba kuluna commerce ba kuluna ba tracasser ba tout. Bon moni commerce que papa andimi ke moi na bana osaki kuluna abane ko pekisa moi na ndimba kite ti et meme na liwa. Papa promettait qui balobaka les enfants respectez écoutez vos parents. Pour que tu vives longtemps sur terre, vous devez obéir à vos parents. Papa zo pekisayo, maman zo pekisayo. Bozo yo kate pour nanini. Bozo yo kate pour nanini. Moi personnellement, normalement on appelle ça une solution terre mema bakulu na kanya makase c'est non. To pesa ka ba parents misala, to créer misala, ba parents ba kuzonga l'éducation parce que les parents ne peuvent plus s'assumer ba ko éduquer sous bana te parce que ba komba irresponsable pourquoi parce que mbonga ko nourrir bango ezate moi que les classes ya tenga bana ba ko ma kuluna les a fleur oyo il faut tout arrêter le plus vite que possible. Merci Nabino confiance et fidélité bo pesa kana programme oyo radio le Kolé masolo et pas wa pito ya ka ko solo Nabino to solo Nabino boyoki ba ba sa mato ya koyoka ayoka to sunga. Dans le chaque fois mande koto ya ko beta masolo auto beta awa ça rapona ko nuire binoté et ça rapona ko nuire te pona ko bebe sa réputation ya mutu te pona ko sunga kaka et sikande kwa kwei yo okoyate yo ndeko sana li solo sana bezo to beta li solo po masolo bo pesa ka bisto beta ka e sunga ka bandeko e sunga ka esungaka bandeko ezongisa bandeko na nzela bandeko musuma na ba problème ana solution te tango akoyoka bongo akolanda radio le Kolé pesi solution olingo benga biso na numéro na rédaction ezali na sewa ezo défilé topé o bengi biso na plus 27 61 88 58 455 obengi biso na WhatsApp to biso fo chaliso na to kubeta kaka ndengo lingi to beta yango soko lobi to bakisa te to ko bagisa te soko to tanga kombo na yo te to ko tanga kombo te soko to tanga kombo to ko tanga kombo to suki awalelo émission to sala gibino pona apôtre moko apôtre Songolo oyo azwaki mwasi ya pasteur Adjonaye bozo benga ebele bozo na besoin de chute ya apôtre Siko ndengenini to solo na apôtre bozo la bientôt bozo interview apôtre yemoko azo expliquer makambo so ya solo to ya lokuta to ko benga pe ndeko Audrey yemoko boyoka ndenge akoloba sur makambo wana mais pona lelo to tila mno image bota la fi oyo ndeko oyo azali mwana ya liboso ya apôtre wana ndenge azoloba na kaka ba pesi so image to na TikTok to yo kaka ndenge azoloba na kaka yango nde tokosisa nango yoka ndenge mwana ya apôtre oyo azwaki mwasi ya Dieu na ye ndenge azoloba bososola ete ya bino. Quant à nous vous disons au revoir tokutani prochainement na numéro sur radio le Kolé masolo na chaîne na bino radio le Kolé télévision. Merci na Mamari Naumbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ne courbure ne virage coordonnatrice ya chaîne oyo radio le Kolé télévision na radio le Kolé télévision 2. En fait, avant de finir, nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances à notre conseiller spécial, Mokoba conseiller spécial, Tijon Luchombo, à Otukobung Sabongo, Mama Bokilo Naye, à Poufina à Johannesburg, à Mama Yafran, au nom de toute l'équipe de la radio Le Kolé, nous vous présentons nos sincères condoléances à toute la famille et ici à Johannesburg, en Afrique du Sud, en Europe, en Angleterre, mais aussi au Congo. Donc, quand le programme est programme. Portez-vous bien d'ici là. A plus. Chap chap. Et tchara. Baba,